Bandeko na ya Goma, bandeko na ya Bukavu, mbote na bino, toza de cœur na bino, car ndenge boyebi. Ça c'est le terminateur de la presse, azako soutenir bino. Ngai moko personnellement, bandeko base bele kuna. Quand je dis vraiment bandeko na vraiment ebele, baza kuna, nazana bino, elongo, na molimo, po nazako bonela po na bino. Mokonza mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azako bunda makasi po kimia ekota na este mobimba ya mboka na biso RDC. Tokoti na dossier oyo ya Gauthier Sei ndenge lekaki na émission de Kozulu oyo ndenge akene koloba pe ko confirmer que ba hotel na bandaku ya son excellence Bahati Lukwebo oza na Goma na Bukavu ba rebelle ya M23 ne bakengela yango. Son excellence Patrick Mouya ya ministre ya communication et médias, combien de fois abendi bapandisango matoi totika biloba loba totika bi koma information oyo zerango sirité kubeta ngote na public na journalisme peut to kola pe soko moni que oza sirité na information ngote okobeta ngote ata au conditionnel. Il paraîtrait que na yokaki que Gauthier Sei omoni touche ne basimbisio na bato zakana bango soi-disant journaliste d'investigation bapesio dona le kuta siko la la preuve la preuve yenge zo la minga ko le zaini minga ngimba nga pasi Gauthier Sei what ba preuve comme siko ko senga négociation ko senga pardon omo beta munoko beta misu bapekisa bino biloba loba oyo na bato tchela de confiance ba grand journaliste d'investigation kasi. Donc donner au place au Kiango ministre source nangoti combien de fois même le président Abisso a ses sacs azo benda biso bapandisa ngoma toyi totika biloba loba bi comment okuluba eloko moko boye eko boma vino mobimba ata 50,000 yoza nango ata 100,000 yoza nango omoni siko ndenge okomukana intervention ya wapi biso toyebi excellence Bahati Lukwebo très bien naza mutu te na mutu excellence Bahati Lukwebo nana yebi yete mutu soutenir chef de l'état mutu soutenir Fachi Beton ye na famille na ye na libota na famille politique na ye un responsable un parent ozo diriger batu na ndenge o que betele ko moko bone so batini yo so ni kopi ya mbongo tonini ki ya mekweli yo na yebi son excellence Bahati Lukwebo très bien eza ko compte la teme tango simbi papa batu na likambo oya lokuta aza na famille aza na bandeko aza na parti politique munene azali au cadre ya mboka leur l'état siko akobi kokuela yo okomona ko intervention et bele Gauthier Sei changer comportement changer mentalité kolanda ba o batindika ka ote besoin d'investigation ya mika wana ba pesi siko ba pesi donner le mukuta ministre la preuve journaliste à la preuve ngana sali 23 ans na TV bakanga te ata interpellation yo bakanga Zakari bakanga déjà oya betera pas ils ba veri bona ba Yves Bouya te ba Yves Bouya ba donner Yves Bouya so na beti eloko papa c'est que ça veri bona ba Edmond Izuba te Edmond Izuba alors ba faire la preuve boule na chiyo te chiyo alobaka na ba preuve pe akoma na ba preuve tant commis français
ba ouragan wana tant ba komaka français avec des preuves tangibles. Si vous avez information, vous avez matière, mais c'est conditionnel pour sauver. Ce qu'on a justice, on comprend bien nini. On comprend bien nini. Mais na yebi que excellence bati lukwebo aza parent aza mutu moko na mutema munene akoki kolimbisa mais kolimbisa na mutu amana oyo ozolimbisa makambo ya lokuta na bato tout bampelaka yo na kiri na bino bosala gote sei mpona kotumbaka bato badone mosusu ya lokuta kasi loba verité mutu apesaki yo done wana ti loba ministre patron abendaki biso matoi botika biloba loba président Christophe Bosembe asesaka abendaki biso matoi journaliste keba biloba loba keba bipiblia makambo ça très sensible on a sa pareil bato baba bato bere bongo ke banda kuna ba hotel na ye ba rebelle M23 ba kengelaka yango omoni sentiment ya kolega pa ndeko Zulu na liga okomika ndeko Zulu a suivi kilian de kweli yo ndeko Zulu ye moko combien de fois bakangai combien de fois interpeller nani te pourquoi abetaka ba données oyo azala ngo ba preuve neti ngai nazo interpeller yo ndeko na ngai okotie sei omoni biloba loba ofinga fali epai ofinga kingani epai ofinga kingani epai tala koto de suki na yo zana courage de kosenga pardon zonga na émission wana pande kozulu loba ke on loba ki eza lokuta zana courage sur le bibongo tokosenga pardon c'est pas fait bati le kobo ni ma pele kene na TVK wonde ka loba ke on loba ki ngai gote sei eza lokuta na kosaki eza base to batula ngi pa songolo pa wala pona tumba vie to batela mbanga to batela bikoma biloba loba biblia ba konti bazo bela biso combien de fois amuya ya bato lobi plusieurs fois kuta pesa ngai ndingisa na chamba image yango et ça terminé bango to tika biloba loba biblia ba débat na biso za ka ba komba ba individu muyaya mutamba est-ce que na suko kotonga mboka potangi komba muyaya okyo bando finga banda tongo midi poko alobi ba rwandais basala ngo tous les jours na batu nyonso tous les jours basala nga ku ba caricature elongolanga komonanga eloko te yango to interpeller rabino yo lobi terminator de la presse mais kasi bo terminer ba pratique oyo débat ya malonge zate le lobby solaire pour to lobaka président Félix Antoine Tshisekedi botala nanu na bato nyonso po opposition ezaka pe mission constitutionnelle ya bato na rôle constitutionnel o ba opposa bazanango leur biso to lobby gratuité de l'enseignement bango alternative nini o ba proposer combien de fois aussi boka ba opposa ba e ba lobby stratégie ya président Tshisekedi eza malamu te débat na bango ya akani président lobby to kanisa makambo constitution et sécurité na bato bakufa bango nyonso babito ke kokanga makuna mais eza na oka kokanisa commission ko salama sikoyo bino bapandisango responsabilité na bino eza nini parce que balobaka bino boza quatrième pouvoir est-ce que pouvoir na bino bosale la rango ndenge lengo bani parce que c'est facile à critiquer biso bino bino moko bapandisango banani obopesa kamaloba je pense que ya tout oyo ngape na kosala ba droit na nga batum suso na yo ki ba okende makala na porter pe plainte pour na zape citoyen to zapende to zaboye to zarape na ba honneur ya biso n'importe qui okyo la mkate na tongo parce que ba PC micro akanisi akomi na niveau oyo akoki ko vilipande travail à batu basala pendant 20 ans 30 ans ozomona bino bapandisango responsabilité na bino yango wana l'air ba congolais balanda kabino ba congolais que ba yekolaka
Na briefing awa. Ministre de la Justice a biné ti professeur à droit. A expliqué constitution, code pénal, code militaire. Bato balandi, leur ministre a Santa Yaka. Ba ministre eloko to salango po na pédagogie. Mokonzi mboka ye moko pa ya po biso contrairement na ba gouvernement liboso. Jamais bozala na gouvernement oyo boza na possibilité à ko solola na ba konzi neti oyo. Pe exercice c'est ça la en direct ezui. Bosiko to lo banine. On est dans un pays démocratique. La démocratie doit s'exercer dans le respect des autres. Démocratie au président Tshisekedi azo bundelo bisonyo sotozo bundela na bino ba pandisango. Eza démocratie à ma fingate. Eza démocratie à polémique te. Pour ma finga na polémique to mekangwa na jalelo. Est-ce que ton amboka? Mbulu e bandi mbulu ya sika 2025. Tokoza na occasion ko ça l'échange de vœux na bino. Toko solo la. Na ba kambia UNPC na ba kambia CESAC. Biso pe total la maladie ya biso ba pandisango. Ndenge nini biso tokoki ko contribuer pour na lutter contre ignorance, pour na lutter contre désinformation. Biso atoza envahi na loba mamba ba soda ba pandisango msusu omona soda za na position moko malamu te bo pandiango entre bino mo bino bozo seka. Mais patriotisme na bino ali wapi? Na rona mikolo eleki soda moko bomaki batukuna. Bomona bilili nango? Responsabilité na bino bino bo asumango ndenge biso toza ko asube biso pe biso tozo ya ko yanola na mituna na bino bino so bandio tu na bino mituna na musala bo sala rabolo ba biso to ba panza ko batuna biso te kasi bo sala musala malamu bon tu on light dans une investigation fois fallait que tu parote au moins bango fallait que tu parote ce que fait fallait se apporter sous plainte. Il y a une preuve, vous avez 300 000 $, même 20 000 $, même 10 000 €. Dans la minute, le bateau au bâtiment, va congeler 100 000. La ministre a 100 000, fout amende de 100 000. Pour avoir humilié un parent, un responsable, un homme d'État, pour avoir dans la même lien. Qui ne connaît pas bâtiment comme Namboko? Namboko, dans mon sous au privé, au Italie. Ma relation avec mon sous la famille wana. Mais je parle en tant que journaliste d'investigation avant le faut analyser na ban on non le bas. Gotier c'est pardon. Zala courage sur bakena kosa ki nanga. Pour tout le monde est journaliste le kuta. Mais quand au fini moto nanga mabe, lobi le kuta ba kangiyo. Futa 100 000. Futa 100 000. Donc bandeko nanga ya diaspora bo benga mingi. Est-ce que Makamu Gauthier c'est à l'homme qui est à l'Okuta, n'est pas le Kuba Alanga Kangisae, pour 5 000 qui n'a pas le Kuba. Mais ça a façon de discipliner encore un million. On dit combien de fois même salaire il y a excellence de le Kuba, après ça, on va faire la base. Et si on a le Kuba, Makasiboui. Parce que c'est un parent où est touché par Batebele, bande quoi diaspora botuni ngai vérité est ça que makambo o Gauthier c'est ya lobaki na émission de Kozulu que ba M23 ba kengela ndaku pe ba hôtel ya ba ti lukubu eza lukuta eza archifo yango te ba journaliste mingi ba collègue na ngai ba confrère na ngai bi loba bi publia bi comment ba konzu ba kamaka biso ba pandisango ezala ministre de la communication et médias ezala na CESAC ba biso benda biso matoyi journaliste sala musana non bien kolanda bato entre benga ngai journaliste d'investigation ngai kingani boy ba donner mususu ezala ya lokuta toyi ba source toyi ba tinaka bango au finga fali tout Gauthier sei fali anga na sala nini bo sangana mbika na Israël mutombo po botumaka fali. Est-ce que fallait porter une plainte? Parce que tu peux qui sera fali tout ça gay tika na yo kaka basinga batonga mais on est ce qu'on a politique siko bati lukwebo deuxième vice-président du Sénat
ancien président du Sénat, au cadre de Mboka Oyo, nous avons soutenu la fatigue vraiment, nous avons amené le beurre qui bat la peine à beurre, bon, l'attaque. Dans la poto, dans la mokili mobimba, ça, vrai journaliste d'investigation, nous avons idéologie, nous avons ça. Nous avons sabino que information wana o bilobela muanza o gotier c'est aloba qui na émission de Konsulu et ça le kuta. Président Abisso Balati Lukwebo, Ouazali président, il y a parti politique Mounene, AFDC, Azalaka jamais na contact na M23, Atikala ko na ligne mon côté, pe ba soda ba kingela kuna beaucoup de baza même pas bato M23. On a le but ezali authentique, ezali solo, on a sibino vérité après investigation. Après investigation. Donc, to suki awa, na suki nanga awa, kimia ekota na maboka. Kimia yankolo ezala na maboka na bino. Biso, biso, toza toujours sima ya mampinga. Opération Congolais Téléma. Yangol. Opération Congolais Téléma. Mukonza mboka sengi mutu tout kota likambo oyo. Toza na kati ya Front Populaire sikoyo. Yo journaliste ko diembela na bo événement ba touté. Au moins monter na concert na ye, o ko diembela ozo parole. Ngai leader te soza leader bima pe na balabala. Bima créer les amis de ceux qui nani pesa message. Et comment est-ce qu'on dit comme communication à proximité? C'est ça, on va bien la Front Populaire. C'est la proximité, porte à porte. Belé là. Tout à la cime, mon Konzamboka, Félix Antoine Sekedi, Chilombo. Avant la soukisa, tout à le mois de la femme, mois de mars, on a dédié émission où il y a la première dame, Maman Denise Nyakero, Tshisekedi. Moi, où je suis concentré pour que les Lanzambe, ba viol oyo ezoleka na este basi baza violé bazoboma bango makambo na esila aza kolela na matoyi ya papa bunda makasi diplomatie mataso makasi okimie kota moi de la femme oyo Maman Denise aza très concentré pour na bandeko na biso ya este surtout ba maman ba femme violée. Maman Denise aza na pasi azomela na mai na miso. Et puis la femme députée nyonso na dédié bino émission ope moi mobimba bino masalanga Christelle Vwanga mona classe na biso honorable Christelle Vwanga tokoza na raté honorable Percy oyo azali député élu ya bana Matadi honorable Percy place ozali na pesio mbote kasi bolanda ba extrait oyo excellence batiki mu ya benaka biso matoyi bapandi sango po e compléter na makambo nyonso na lobi eza lokutate ba prévu yango wana toka bwana na bino na yango to combiner yango pe na maloba oyo son excellence Christian Bosembe président soit c'est ça que alobaki avec impact na idéologie na beto kuta na balasima eza ko ya pona ba sujet mususu to suki awa bokanga na matoyi na bino bandeka diaspora bobengaki ebele partout na Congo botunenga est-ce que makambo Gauthier se ya lobaki contre excellence Bahati Lukubu ya solo to lukuta réponse na zongi seli bino yango yo après avoir ya kosala investigation Pegin sasa azo répondre bino ke ezali lokuta makambo Gauthier se ya lobi ezali lokuta ya lokuta ya solo pena tina dernière souffle yango kutu abandi déjà kosenga ba pardon kasi olobi lokuta pona parent ya bato président ya parti tant auto na taya bitumba olatela mutu ke ba M23 ba kengela biloko na ye ba hotel na ye tonda kuna ye mopandi sango yeba ko loba
yeba kokoma tika de publier tanenge ki yande ko le côté c'est au fini ba fali au fini ba batebele na ebele au fini ki bonga yo trop tala sikoyo ki journaliste ya mpava la ndenge bimeli na contre yo te ezaka vérité changer mentalité Jacques Kangudia na Jacques Kambala Chilombo babendaka pe biso mamatoyi dans le cadre il y a changement de mentalité c'est simple to changer mentalité journaliste influenceur leader d'opinion tika bi loba tika bi comment tika bi publier tous les cas